Bouyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso li benga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank Nabiso et Longo Nabiso Bipai Binso. Afriland Facebook. L'UBC, l'université belgo-congolaise, ouvre ses portes à Kinshasa. L'UBC organise 4 grandes facultés. Sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, faculté de droit, un terrain de plus de 100 hectares, une télévision moderne, une bibliothèque, une salle d'informatique et un cabinet d'assistance juridique. Et tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats. Inscrivez-vous déjà, rue Louosi, numéro 11 à 13, à Kassavogo. Téléphone, plus 243 81 60 00 634. L'UBC, sciences et culture de l'excellence. Celui qui va faire encore ça, il sera puni. Je suis puni. Attention, tout bana ba crème moussous. Bikedi. Tout ça est la crée économique et comélie. Et si la kapamba pambate, et salami na bana mboka na qualité pétalo ya malam. Pour vos commandes, appelez au 084 31 24 947. Livraison à vos établissements. Cré et comélie. Cré ya bana ya mboka pour l'enseignement ya mboka. Très bien. Mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique. Telema Yesu Kristo azali koya akoya lelo na etumba ya satana biso toko telema na ngui. Na bunya bozola na biso wana na minembwe na ebite soki courant se côté na minembwe po lokola ba commission yango commune na ebite soki esi ba cheli bango courant. Na ebite soki wera na JBP bakubeta kuna bafali bakokene na ebite bozela dossier spécial tokubeta yango kaka semaine oyo bomo mesano TV za radio te tolobaki koyeba mobeko ezali makasi pona peuple akenda liboso. Mon peuple périt par manque de connaissances. Baye kolisi biso kaka kofuta ba taxe. Baye kolisi biso kotosa mobeko ya l'état. Mais balakisi biso te ba droit na biso to ba limite na biso. Okomona mingi l'état na sensibilisation bo futa mai bakokata boyena boy l'état met de moyens pour que population a s'acquitter na ba devoir na ye. Mais ce qui est comme population ne sengeli a réclamer to a exiger ba droit na ye place wana balingi ko yebisa peuple te. Et ça crée un désordre total dans le peuple nangai. Manque ya sérieux, manque ya connaissance, peuple nabiso azali mire pour l'esclavage. Okomona na peuple akutana bete bakonzi, tokoma ko benga ba policier bakonzi. Je vous ai toujours dit, policier aza mukonzi ya civilité. Policier aza mwana musala po elamba zola ta yondo za kufuta. Ti ozo benga mukonzi aza mukonzi en fonction de quoi?
parce que armée ezali police ezali nyonso ezali structuré na kati wana bazala ba grade ya koloba oyo mokonzi ya moti ezali mais biso pa na bango baza ba serviteur na biso mais sengeli to memi ya bango to pesa bango botosi pamba te baza bato ba pesi bo mongi na bango pona ko batela biso mais ko benga bango ba konzi pesa bango ba kombo soda poto moto azala passeport tavana kana kindele soda poto braza ko mate ndenge ni okomise soda poto bozala ba kombo ebele bokoma ko pesa bango donc nyonso wana même na bamboka bapaya nanu na monate bazoyemba policier bazoyemba soda ndenge bayemba pa na biso la plupart ba colonel ba généraux ebele bango nyonso te parce que ezala ba misusu pe baboyaka mais ebele bayemba bango ko colonel tel major tel commandant tel soda bayemba ete soda akosala mosala soki balingi bakumise bakokumise na parade bato batelemi na kati ya parade bapesi yo longone balobi tala soda mobali ye babetele maboko moyo komi ya banzembo eza lolenge moko lolenge soda ko ekozala te TV za radio te on va évoluer alors lelo toza na chapitre 2 maître Socrate Kasongo lelo azongi pour na chapitre 2 po tolobaki tokozala na ba chapitre pour na makambo etali droit ba infraction musu tozo sala tozo ignorer que c'est infraction mukolo to bando fundana na l'état Barnabé mukolo to bando fundana na l'état ko lobika bo finga mama na yo tokemba mo l'état okufa tokena l'état okomona tokozala ba respect mingi makambo ebele to sanga na buso ba poto fundana kate d'ailleurs na Congo so fundi mutu za lokolo bomiye il faut to fundana ka pour respect zal nanya mama na yo sanga na ngana ko memo musika nyonso wana trafic azo bengelo boshab pour basukola na boshab quelque part azo bengela yo sango po na sango batanga quelque part azo bengela yo nsingi pululu azo bengela yo amida chatu pour nani ba voyager la nzela moko trafic d'influence moto bazotanga kombo na ele mso ayebi na logote amida na ko yebe logote tout comme boshab ko ko yebe logote mais moto mo azo trafiquer na kombo na bango sange bango bayebi et ces désordres là toza nango clair eza ko mona na o bango de famille ya Serkas o de bango famille ya Boss Ibra o famille ya Barnabé et c'est comme ça peuple aza ignorant mais na lingi malembe tolongo la poti ignorance eza la moto ya peuple maître Socrate mbote na yo mbote ndeko sango tukote lisusu na chapitre 2 chapitre 2 na mokolo malelo eza malongi tozoke nango malembe malongi ma eze ebele na yebi ke balandi na télévision bakolemba kokoma bakolemba koyeba mais na yebi ke koyeba malamu enuisaka te bakosepela kaka mais bato ebele bazalaki na besoin okoma mpe avocat na yebi te soki ya république parce que bato ebele balingi ntango tokosala émission boye ndenge toza kosala boye esengeli yo opesa numéro ya telefone na yo mpo bato mosusu bakoki koassimile matière te bana classe mosusu bakoki kozala mpe na moya kobenga yo prof na komponaki te to liboso ya likambo na ngai nasala boye eske okoki opesanga orientation naza na problème bien ke ezalaka mpe consultation esengaka mpe mwa misolo boye te boye mais bon mosala ya kotangisa kovandisa bato kobana bango ebandi na biso depuis 96 hein na ba étudiant ba université nyonso ba UNIKIN ba ULK aussi ba UPC ba William Bout ba nyonso na zoloba ba zo se reconnaître que koloba kolaksa mutu nzela hein tala ndenge mibeko lobi na bandi yango na plus de 20 ans donc na kolemba bango telelo. Très bien. Alors dans ces cas na retourna yo ndenge to sala kaka na zo mwa baka oya bato batinda ki mingi po bato bakomi ebele na téléphone bino bato boyeba ba droit te boyeba ba infraction te tinda biloko na yo soki bokomeli biso même de tozali en direct to kotuna ndeko. Alors eloko liboso nazo tuna mo ba biloko to mona na kati ya société mais les gens trouvent ça normal to banda na ba soda ba policier baza na patrouille na butu baza kotambola malembe bazo kende to ba policier baza na bango na moi po policier batambola ka te lokwa biso ba civil bozo tambola bo bakoza la ta 15 20 babisi bango bo kende na quartier via za matete mais po batambola baza na colonne par un est-ce que ko kati sa mundelu ya policier so bazo tambola okota bango na katikati lem so mo embouteillage excusez papa na leki est-ce que ça infraction po na moni bato bele bazo kanga bango pona oui ezali mbeba omoni ba policier so bakotambola na patrouille basali molongo eza colonne basala kawana au moins rangé basalaka en fil motote azali na ndingisa ya kokota na kati eza c'est comme une espèce de fiction c'est comme une espèce d'exterritorialité donc eza un régime particulier moto ba soda bazo tambola na patrouille basali molongo soko kati bango osali mbeba so tenge na code de la route tali ba loi ebele particulier ya mboko kuta que moto akoki ko katisa akata basoda te moto akati basoda
akaboli kolone oyo mobeko ya mboka etie aza na mbeba bakangi pe batie na kaso akangemi parce que a violé c'est dit kolone ndenge to tambola wana moto civil ko kata yango te parce que ils ont moins ba immunité ils ont ba pouvoir ils ont une mission précise ba to tambola pas à disperser donc ba tambola en colonne sur ordre ba zui na ba konzi ba tambola ba luka ba infracteur ba délinquant ba to sala mabe soko côté na kati donc vous en makansa ko perturber bango et za la moitié azemi et za la personne à troisième âge et za la elenge et za la pasteur et za la sango mutako kota la tête libeko za ka impersonnel et za ka abstraite soko katisi oza na zemi oza moto oza la troisième âge oza moto soko katisi ko distraire et puis ko tia bango na situation telle que batala kana yo babungu sa mission pour laquelle ba tiene en colonne pour batamba baluka batumabe très bien et lo kwa liboso wana ba leçon na biso ko sa passe yao bon ozo tambola pona mona mingi mituka o matina mutuka batu ba ola kisaka ba carte chaque arrêt ba bureau de bazali nazala mituna mibale est-ce que soda azali na ndindisa ya kufuta ticket parce que na komona na mboka na biso ba soda ebele bato ebele bakota musala soda po afanda na kiti ya liboso ba série ba taxi ezaki mingi te to mingi na bakumbi to zaki na bayas okomona place ya liboso ya place ya soda na ebite so mobeka ngo ezaka place ya soda oka pna civil azo so na soda otengala na teni ka poacha loboko likolo bato ebele bakanga mapeka ponango est-ce que soda za appelé à kufuta taxi te pendant que za privé mituka ba privé parce que to mona na taxi ba futaka mais na ba 207 ba futaka te mobeko lobinini yami balé est-ce que ceux qui moto à la carte par exemple la soda te à cause de la croix rouge à cause de l'environnement à cause de la paix journaliste soka la kisi kwa futate est-ce que moto wana asali mbeba na kolakisa carte bureau de aza censé à interpeller et le kwango cause la chaîne ndingi bon na komanda ko bali boso que il n'y a aucune loi ni beko mon côté na mboka na biso de portée nationale et exemptant et longola soldat to policier na kofuta mutuka privé tezate ezali ba usage ba pratique où s'est constitué pendant longtemps et puis et ça dit que seulement à Kinshasa les soldats ont faveur en raison de la répétition de coutume, répétition en pratique et ça dit constance et comme il y a une stabilité dans le temps et ça dit que bafutakate omoni soko moto akiti amati na motoka ya privé a futité d'abord moto amati na motoka privé a passé contrat de transport entre yé transporté na mokolo motoka transporteur ce qui moto ana akiti a futité à commettre infraction à grivellerie. Grivellerie, c'est le fait qu'il y a un service. Ici, je tiens à faire différence entre un service et un prix. Tant que moi, la bande a commis prix. Prix, c'est répondant monétaire, il y a produit à marchandise. Au moins, il a commis Skoll, Primus, Castel, il a commis tarif. Tarif, et locaux, il répondant monétaire, il y a service. Kokatasuki, comme un taxi. Mais prix, oh, mbongo batie po moto futa na produit palpable. Alors, ce qui moto a mati la motoka, contre ça entre transporteur et transporté, a foutité à ça de grivellerie. Pour que ba poursuivre le moto à foutité, il faut loi na biso senga, il faut plainte préalable ya mokolo motoka. Donc, il n'appartient pas à l'État à sanctionner une exécution il y a contrat privé à bateau. Au moment donc on va boyer ndeko sango. Nazo de bali kambo sa mami. Ba bureau de bazana ba rebellé. Pour ceux qui montent la carte est valable mais lui a croire que carte wana ezo pesa ye dispense à kofuta ticket moto wana akiti bureau de kangi te carte est valable ça me bureau de te moto a futité a violé contrat ya yena transporteur na ye et pour que ba poursuivre ye il faut plainte préalable ya mokolo motoka oh généralement et ça rassure moto a quitté mokolo motoka na ba recevoir ba kena bango l'État n'est pas là pour ne régler il exécution un contrat privé autrement l'État peut régler un contrat de bail non t'as la boye au foutinda côté l'État a zélaka ce qui va saisir donc ici nous avons que contrat de transport c'est un contrat privé entre transporteurs mon memi na transporté au ba memi ça dit soit foutité recevoir à goboto la maman na li papa te akanga isa wana receveur a imposé sanction a fabriqué sanction pour que ce grivellerie zana mibeko toute infraction za na peine nango na kata mibeko na kata code pénal koboto la li papa ezali ko inventer sanction ezali ko ça la violence et voie de fait sur maman sur les infractions a même moto yo a foutité
que lui estime qu'a fuité, a violé le contrat de transport, et pas à l'État à faire constater qu'il y a grivellerie, l'État a commandé la grivellerie, et non, bureau de Oyo, pour que le bureau de poursuive Moutou, il faut plainte préalable à Mokolo Moutoka. Or, Mokolo Moutoka, si Bakena chauffeur ne recevait, il y a beaucoup de Mokolo Moutoka dans l'État dans Moussala, Bangonde Bazan pas de pouvoir engager. Donc, bureau de Amekakouté. Azan a tenté. Azan a sens Bakanga Batu parce que Batoubaï Batou na Bangote. Ce que Mouto a foutité, il appartient à recevoir un chauffeur. Balou va faire constater fraude naïe. Parce que généralement, tout le monde a recevé ton chauffeur, Batine le bureau de. Joe a foutité. Chauffeur a livré un bureau de. Arbitraire. Tant qu'on livre le bureau 2, ça dit à se décharger, à libérer pas le bureau 2. Mais où est la plainte préalable à Mokolo Moutoka? Exact. Pour qu'on te poursuive. Oui, c'est le droit, papa. Droit na makamunango zakindokité. Et ça doit qu'on suppose à côté. Oh, c'est interdité, c'est permis. Donc bureau de tanga bengio. Yaka, au tunier, au benga ponani. Au fraude. Oh, na faute la Moutoka ya tata note ya mama na. Oh, na faute la Moutoka. Ouais, Moutoka na faute au basi bakei. Oh, mais ouais plainte au yanga indegi au kainga. Exact. L'État n'est pas là pour nous régler une exécution d'un contrat entre particuliers. Transporteur et transporté. Et ça l'a raté. Très bien. Oui, je vais vous carte Nzambe Rangai. Je vais vous dire lobaka. Ogo matalabis bat bazanga na bakarte, o ngana futa raté. O ngai na zamu tutel, ngana futa raté et c'est comme ça batebele ba futa raté. Je mususu nazo kitala mutuka, nazali ngana grand frère na ngai Maurice Eombo ya na Suisse mais azalaki à la Kinshasa période moko. Ngana grand frère ngana Maurice tozo kitaka na mutuka bo oh ba garçon moko bakiti wa place wana bali ko futa transporter discussion moke pom ni o ya futa raté pom ni ya futa raté ba tuni ya futa raté pour la ni o aza infirme infirme futa raté ndeni obi ke recevoir akangamela mona mbale afuta raté ne ta futa raté za infirme ba vérifier te ana hernie est-ce que mutu ana hernie non o ana hernie aza infirme afuta raté et c'est comme ça l'ignorance. Et ça la passe. Mais restons toujours dans la branche de transport. Tout le monde a babilo Congo, au outil na lemba. Bozo kende boulevard. Mais beaucoup na boka ça transport les embouteillage leki. Alors chauffeur à monige, la ko balusane car, obi ka balusi car abi na sopi bino. Mutu ça boy ko futa mbongo, alobi ke na komi na place zo kende te. To bozo kende nzela, mutu ke zui pan. Bilo bozo ke njili me bokomi ka na debonoma mutu ke kufi bouti ville na bilo mutu ke na futa transport na futa te ce qui la futa des infractions ou pas te ce que mutu memi na mutu ka ye au passé contrat de yoka wa yom to matarade ça c'est yoka au futi au passé contrat de transport entre yé transporteur na yo transporté contrat de transport c'est à dire parmi ba contrat et importa ka obligation de résultat c'est-à-dire obligation de sécurité et ça une forme d'obligation de résultat. Il faut comme ça une destination dans contrat de transport. Ce qui montre que je suis pas nanzela. Il avait tout le temps de prévoir pas noyer, notamment carburant ici, soit pneu et toboki de balobaka. Donc moto a comme une destination t contrat naïe et ils allaient inexécuté. C'est-à-dire obligation à transporteur comme il été la destination. Pour autant que ça réalisé t, il ne peut pas payer. Ce qui montre que koufi nanzela au kofuta t. Parce que au matin qui est un peu comme ça la destination en sécurité. Alors, la question Nanzela, la pêche en sécurité et puis la commission de destination. Ozana ndingisa kofuta te. Au kofuta te. Bamso bazaka mawa sans cas à la tenue à kopesa oya moni. Mais receveur chauffeur azali na droit ko senga ote parce que tant bozo passer contrat avec clause ya que paiement à l'arrivée, paiement à la destination, contrairement à l'avion, bateau, à mbongo avant. Donc, la voilà. Sauf que avant au commis. Sauf que la commission de destination, il faut transférer Zoom Sénayombo. Parce que c'est le contrat d'un point de départ pour un autre point d'arrivée. Du moment qu'au comité, encore moins sécurité, égalité, et puis destination, ils atteinte, ils réalisé, aux alliés n'indingisa kofuta te, il faut kende na yo. Ce qu'on faut déjà en avance, le quoi va transport, bah si bah biloko ya bleu wana, ouais voilà, kimbuta, you transkin, bazali na devoir, obligation, faveur te, ya ko zongo sala mbongo parce que bazu pan, contrat de benzala qui a au long point A, au na point B. Du moment que ça réalisé à cause de ça. Ça dit va chauffeur à Selemba ou ne va sur mbongo, bokomi na lando te boira ba linga. Ba violer clause, il y a contrat de transport, il y a au même moment la destination, au linga bangwa. Moto ya ba lingi ba comme c'était à 1 mètre à kofutate, ba que la police.
Au moins que parce que le la communauté azan a droit à confronter parce que a comme la destination. Très bien. Biloko ane sala mamingi na bumbu so tale wana selimbao chauffeur a epena ka partir lando so amonika kolonga ya linga balingi bokiti pamba pe mboko bofuta lisute population azonyo kwama po ayibi ba droit na été à un certain moment eza ko sala biso passe likambo abituka toujours to changer chapitre mais ben fraction amituka roulage mituke bele zota mona kisasa na lobi na yo keza passe mutu azotambola na mutu kame mikande za to atulote mikande za par roulage roulage atika na 7e roulage atika na bokasa est-ce que roulage aza na droit akangi yo mazumi tu azumi kanda akenango yo tikali na mutu kasa mikanda est-ce que ça autorisé à commettre infraction et à rétention illicite des documents? Comment ça? Oui, parce que alors qu'akanga qui une infraction soit quand une infraction que dit la loi azu à constater azo retenir en côté parce qu'il faut tout ça nuance musuba zakazu mikanda akenango mais ce que c'est infraction au kiti à la question infraction sali atteindre le mibeko. Qu'est-ce qu'il faut par rapport à une infraction sale, il a pas payé aux alliés civilisés. Mais ce qui est commis, il y a que, on a ici document, à Katsingambo, à Beno Kéré, Beno Langaye, ils allaient déjà rétention illicite, il y a pas de document. Parce qu'il n'a pas le droit, il y a un document, à Kena identité, parce que Félix Mibeko. Parce que, tant que ils allaient sanctions pour naïe, elles sont au fond du code de la route. Beaucoup que en cas d'infraction ou en cas d'interpellation, sanctions allaient amener par devers soi les documents à titre Yamutokate. Donc, ils ont dit tentative de position de la loi. Dans la semaine passée, ceux qui roulent à côté de Mutokarayo, et ça Mutoka Tata n'a été, il y a Maman n'a été, violation de domicile. Kanga porte, Kanga va vite, mais mon auditorat. À quoi ça la boloko, à quoi ça l'andolo? Oui, parce que Mutoka n'a pas qui semaine passée, ils ont dit domicile. Mutoka non, Mutoka côté sans autorisation pour sa roulage, domicile. À côté de la carte, mais au côté pour à côté bombo, à côté de la côte à libérer. Mais ma banque, mon la kanga à côté de Parangayo. Tu connais deux pardon papa, pardon maître, talanga ne long, na mona konendong, talay long, along chapeau, talay face, na gouverne de gondong, à quoi le gondong, ndong matindo yao, le gondong, na zandong no ditora. Comme ça, nous avons yo logo kokanaye, kota mutu kananga, mutu katato ya mama na yo, to go na auditora, ce qui aux autres, kota mutu kanangai, na sentiment, na plaisir, parce que la tibilamba, la tinzamba l'état. Non, ezakate. Voilà. Très bien. Maman mo akumeli biso na biloko yango ezaka pe mwami na kingabwa akumeli biso alobi papa bakangi bana na ngai na bana ba voisin bana ba bandai kosakana bazobundisa bambwa bana basimbi bambwa na bango nde basalaka baje bambwa bazobunda bao bayina bambwa na bango est-ce que ça infraction soki bana bazosakana bazobundisa bambwa est-ce que ça infraction maman akomeli na kingabwa ezali infraction sango kobundisa basoso kobundisa bambwa Milou na Miki, Botundi, Miki, Milou, eza infraction, duel des animaux, eza infraction, Kobunisa Bamboua eza infraction. Bamboua va être vivant, il faut la protéger. Maître Nyama ya mutu, Mukolomboa, Namboa na Yoboyokani, Bazobunda na Bango, Bazaba Nyama, va déranger Mutute. Soko tali la loi Pela na biso, pratiquement loi spéciale, au moment que infraction est duel des animaux. Ngate moto na sali yango kobunisa bambwa miluna miki on dit la chapi ezali infraction ocha basoso babuna yo tala ozo 5 bazo kanga ba photo ez infraction ez la code na biso o ba éviter ba yo kalelo. Très bien. Ba question ezo yebele merci na bato bazo komela biso merci pour na ba message o boza botinda bino nde boza ba victime boza na ba problème alors merci na bino nyonso bozo komela biso on va prendre quelques exemples ya bato merci na bato bazo continuer comme ça la confiance. Ça nous fait quand même du bien. Alors on va prendre Ndekomo Alobi, Azana Mutuganaye, Azago Tambola, ba venir zamikie, mais ba tubacha biloko batekaka. So ok mingi, par exemple na Masina, ou kuta liboso ndako nyonso, presque moi marché zali. Est-ce que soko zana mutukana yo? Ozo tambola, nzele zamuke, mais otuti mama wa oteka nguba, otuti mama te motuti mesa. Maman mo alocha fufu mutu mo acha boutique na yeme ebima na limite nzela soko tuti yango na balabala bakoki pe ko kangayo soki ofuti yango te okepe prison parce que ye azalaki victime azokumba mais paere maman azona mamikate na ye atuti sala mikate ana ekwei bakangi ye police ye batie maboko asali 3 jours na kasho na koloba boye wenze ezaka na ba limite établie par l'état
un individu n'a aucun pouvoir, il y a qu'à se proclamer commerçant et puis qu'on établit la limite, unilatéralement la limite de marché. Marché, c'est la cartographie en mboka, la norme urbanistique, urbanisme en mboka. Et ça, c'est ce que moto ya che wenze na bala bala ateka fufu manga makala mikate soko tout yango ozali na droit na devoir de kofuta te ozo beja kofuta te à moins qu'on s'en motema malam ou comprendre que maman zo débrier et comme il a terrain à faveur peuvent terrain à charité et non terrain à droit le ko la ya che wenze anarchiquement autobien en français érection anarchique de marché soko tout est sopani aucun ayo ato nyati banana etaliote pour ay ko tia marchandise na wenzete so le moment na réponse nango tala bato so bachaka ba wenze liboso ya lopango na baki mbaleleki ya que moto azana lopango na ye et sukiawa azana droit à jouissance na devanture liboso ya lopango na ye mais ça la que bato so ba futela ka liboso ya lopango ya moto ba futela ke pa na ye et on a toni de même coup pour nini soki ye mama teki fufu mikate paipai manga pakapaka liboso ya lopango ba policier ba ye ordre ya bourgmestre que batika ba terre banzela vide pour nini ba kimaka soki zali wenze est-ce que bourgmestre akotina bato abengana bata wenze te wenze ozali na kata wenze muto azana statut ya commerçant azoteka na kata wenze azana kata ba limite ya marché patente na ye donc moto attendi biloko na ye na deso libosa lopango a sécuriser a éviter mituka éviter te mutuka soki tuti mikate na yo panzi mapa etali yo elali ya yo parce que otiango na wenze te c'est ça la loi tokela baventure te soki ofuta eza motema malamu na yo te maman zo débrouiller maman esalima pas combien mikate papa mikate nga ya 36 000 bon zo 36 000 mais non que okokende te opanzi mikate te po na panzi mikate na wenze te na partie mikate na élection anarchique de marché. Est-ce que les policiers na biso ba rappeler couroyo pas policiers na biso parce que sont OK pas ba OPJ la plupart ba arrestation arbitraire ça la maison de Dieu na biloko mike voilà parce que ba omoni na zala ki le côté que le cas n'a travaillé pendant plus d'années plus de 5 ans nazali formateur des formateurs il y a des policiers. Dans la province de la province de la loi de violence sexuelle, la procédure pénale avec la JK, la RCN. Je crois que la collègue le Fimbo, la Bodeli, tout le travail maman, major Mimi, tout ça est belé, tout ça est sangana pour que policier procédure. Donc, on a voyagé dans le Congo presque pour que ça procédure pénale, les policiers baébi. Na cadre ya ko koyeba mibeko ya mboka et puis ko bandina ko se conduire ko se comporter très bien maman Joël Ngosa a commis na Lemba alobi ko simbisa moto asimbisu eloko abi bakangi leki na ye azana Lemba na niveau ya échangeur moto atalisi eloko to asimbisa ki eloko c'est-à-dire ngala ngina tuna moto na bo par exemple nene azabo ngala fandi liboso ndako na ngai Barnabé azala mutuka naye aye akomi bosa porte bisinga bi ndeko na kontina no wana zo so na batu moko otala ngai mutuka oyo uswat ndeko similanga sako na kontina lupango no sa eloko parce Barnabé ya kuti sako de bungi to akuti mutuka na bayibi yango lokola ngana ndimaki ko simbela ye to na ndimaki ko taele mutuka est-ce que soki bayibi yango ngana ko futa to eloko na ye kena mai po ye akuti ngana fali bosa ndako na biso yena lobi na ka ndenge za masa bokela nga mo ali sulikola moto ngana koti babimba kuti bayibia est-ce qu'il y a une infraction dessus oui mais les caméras infraction était to kenena mbango te soki moto ayi biso tayela nga moto kana zoya soko za disposer te kondimate soko oza attentif te éveillé te oza vigilant te kondimate soko ndimi ko talela ye okomi gardien soka oui soka zonga kuti moto ke bungi yo moto ko futa moto donc tu as tout le temps que ce qu'on dit qu'on se dépasse donc on dit na hôtel la yo mutuka na hôtel la yo boy na hôtel la saka masango saka manyoko saka makala vendre la saka makala on dit ko za la gardien ce qu'on se dépasser ba yibi oko foot et loko batika parce que vous sali contrat de gardiennage là si garde pour moi j'accepte au commis gardien c'est-à-dire communauté ya commis déposant yo commis dépositaire oui à sibisu et loko
Tant que tu ouais mutu kalanga oh na comprendre te nani Eric héritier nani Nikrete wapi mutu kalanga bonne foi côté là et ça la couverte par acceptation ya ko ça la rôle ya gardien okofuta mutu kawala yango mona ka suiba tingelo ko kengela soko za na tenter oza fixité sikawala kondimate soko ndimi ebungi okofuta posa gardien donc ozali comme responsable parce que passé na contrat ya gardiennage na entreposage entre guillemets voilà question mususu eye Mathieu Ilolé Mboui depuis Massina ya komiko tuna adresse avenue Chaba numéro 64 alobi boy likambuya courant na mai kokata courant na mai na kati ya lupango nde toza boy to na ba retard à courant to na retard à mai to futi na note snel aye na kati ya lupango bakateli biso ba agence snel basengi biso mwa mbongo po batika biso pe to boy to bisi bango mbongo ezate me bakati biso courant na mboko to zaka na droit te que so muta futi te ba prolonger quand même avant d'akimia kokata courant ezali droit ya l'état to bazo exagérer na badona na biso non l'état d'abord na kolmeka koloba na population na biso boy courant na mai ezali ba biloko eza na ba redevance ya biso population et puis to consomaka courant na mai na Congo à crédit je souligne mutu moko ta futaka sombaka courant na mai au comptant au cash to consomaka to futa na fin du mois après 5 jours d'émission à facture ce qui bakata le courant na bino avis de coupure si vous se conformez na redevance na bino ya l'état zali na ndingisa ko kata courant un nom en particulier boko lupango akati courant kangi toilette akosala boloko la loi sur protection électricité et énergie et pekisi boko lupango akata mai na courant so kati courant okokene na police parquet ok makala et puis et la pisio na yo na famille on a libota na agent SNEL qualifié ndati na lupango kati courant te mokolo lupango nenge za kote bofuti mbongo te bofuti mbongo mai lupango kati courant akangi toilette akosala boloko po courant na mai ya yete ya tata na yete ya mama na yete ezali courant na mai ya l'état oyo ya biso nyonso l'état tchai recouvrer te ya ça genre recouvrement ya l'état te to soka mai na courant na nyongo to futaka toujours le mois prochain tant au futi biloko à l'état te le mois prochain mais l'état constitué agent de gouvernement très bien donc soka kati maya kati courant akokende makala lelo ba locataire précieux muyo kwa zape locataire quelque part même ba locataire baza ba victime ba locataire pona nini okomona na mapango ebele to futelaka facture ya courant soke yeto ya mai ba locataire ba mona kango te kolo lupango akomisa ngo lokola ye atanga classe ya okabola facture ya courant na mai aza na papier na moka duplicateur a calculaka déjà ya peso ka yo ko pesa 8000 azo bamba montant forfaitaire soki bo meki ko senge facture bana na ya mibali ba ko tomboka na ya basi ko finga ba locataire mikolo nyonso bino banani lupango eza ya bino tanto tongaka lupango bino bozalaki ba locataire ebele baza ba victime ba mona ka facture ya mai na courant te ba kolo lupango azwango en otage kolo lupango asomba kaye azo kotiso na lupango clair azo komena nombre d'invités ba koya okoyamba par jour 3 invités so ekomi ebele interpeller voire même ozokota na ndako olingo zo ndako azotuna bozaka kombe bato ebele bawanga na bana bango lem soza na bana 8 makosi na bana 3 na bana 3 mais na bana bandeko nanga bayaka pe bazonga tango akoti ebandeli na ndako bazaka 3 personnes bazovanda omonaka 2 mois après 2 bana baye congé 3 mois après 2 bana ti bakoki bango so 8 bakomo vanda place moko et biloko wana eza pasi ezoleka na moi ignorance toza ko sepela nango te. On va évoluer petit à petit vers la fin parce que ba droit eza ebele oyo bato baza kolela oyo bato baza kosepela botana no bino moko toli na pesaka bandeko ya IDPS ya Kasumbalesa na yebisaki bango eloko moko eza très important soufflant en image et puis toza kozonga pour continuer boso na politique avant de terminer. UDPS na pouvoir oyo boza na droit na erreur te boyebi yango est-ce que boyebi ke na pouvoir oyo fatia za nango UDPS boza na droit na erreur te boyebi yango nyonso oyo bokosala wa soki eza ya malamu ekoprofite na chef de l'état soki mpe esalami ya mabe ekolata chef de l'état soki bose comporte malamu ekopesa lokumu na mokonzi ya mboka mpe na mboka soki bose comporte mabe ekofingisa mpe mokonzi ya mboka boyebi yango
bafinga bino to bakosela bino likambo me bakuta bino nango yango nde message important boyebaka ke moto mosusu akolia manga me mino esali bino ngai soki bolingi président soki bolingi mandat na ye soki bolingi penza bosalisa mboka ekenda liboso faci azala penza beto ya solo boveye na makambo ya douane makambo ya douane botikela ngo moto esengeli bodenonse mpo bosalisa mokonzi ya mboka ekoprofite mpo na république mobimba ntango nalobi makambo ya douane nalingi koloba boveye nalobi te ke bino bozwa bataxe mpo bolobi na nga bozwaka taxe moko. Très bien, merci beaucoup. Alors, merci à Précieux Mouyoko pour cet élément. Je pense que Bilange Kola Rana Maï Moutakola Rana Conseil, Boyoki Yango. Alors, tout aussi, ça n'a pas été mis ici, tout aussi, ça n'a viol, parce qu'il y a un problème, on n'est pas dans la bâtonine, il y a viol, quand est-ce que vous déclarez que vous avez violé Moutou. Likambuya Mituka. Bato bazo voyager Moutalongo Kinshasa zo kende Congo central. Moutalongo Kinshasa zo kende Bandundu to kikwit. Mais en matina remorque. Ba mama ebele ba kenda mimbongo, ba yiki na remorque ba futa na ba 8000. Alors que ba taxi a monena ke futa mbongo ebele la matina na remorque avani. Soki mutu amudelo wana akufi na nzela. Est-ce que famille na ifuma dédommager ou bien que perte? Soko moto matina motuka destiné na transport de marchandises. To bien akaye na droit passager clandestin. Et puis soko tayi liboso ya mituka na bakomaka mukela liboso wana passager interdit. Soko matina remorque. Ata ba autorisé yo na mukolo mutuka. Ata ozande kona ye. Ata chauffeur a mimio. O makango, o muninga, o tokola. En cas d'accident, ok mayo, ok ofele, nazo bandela. Soko matina mutuka destiné na transport ya ba marchandise, ba remorque. Soki accident salemi, ozuli kama lokole katani okufi, okozwata 500 francs ba bambate. Parce que déjà le fait pour toi, qu'on a être humain, aux rôle ya marchandise, au commis passager clandestin, l'État a côté l'action na yote, ok au fele, attention avocat ndenge. Avocat sur la kotika que au mataki na transport il y a biloko, ba comment passager clandestin, ba comment mukeli boso na ba remorque na rouge, ok au fele, ata 100 francs ba bamba kozwate, ok au fele. Très bien. Est-ce que ce qui monte à Zokumba, Mboule Beti, na minito période Mboula, toujours na période Mboula, na zota mona mutu kananga pas na nyati mai par imprudence mai wane bebisi mutu bilamba. Est-ce que c'est infraction? Éclaboussement. Soko le kalamutuka et pandima yezu mutu bilamba. Il faut tellement. Ezali faute, c'est ezali éclaboussement. Infraction? Ezali infraction. Oh oui, mais au porter atteinte na l'intégrité physique par éclaboussement. Ce qui a landu à Zio, au kofutaye bilamba savon et quoi indemniser. Donc koleka na mutu kande balaka balikimbangu wa mai panzani chauffeur ba tuma ifaki na bia bogoyoka kisela ngana chauffeur ayekola na mbazango oui mais so ba kangi o mo kokola ende awa oh yo soko sali église sala kacho ba frère atetu fo ba kangam mobeko za makasi la dure nani la loi est dure mais c'est la loi on n'a pas quelque chose à faire autre donc tu as obligé to kangoka ndengezali. Bon, tolo par exemple, parce que Christian Chichi coupé a commis. Merci à Christian Chichi coupé un message naé. Alobi utiliser aux officiers armés ou bien à police. Par exemple, Moutazana Nyongonae. Azolingo futate. Mais Azana oncle naé moboy asara no ditora. Azana oncle naé moboy azali par exemple mobali ya mère moboy azali colonel. Est-ce que ko utiliser a che moyen wana finalement ba foutier, c'est une infraction? Soko Montazana Nyongolayo. La dette est civile, il n'y a pas de tribunal de dette. Il n'y a pas de prison pour la dette au Congo. Toi, Sainté. Toi, Sainté. Ezali, moto a Sainté à Kimi. Autobien en a droit à infraction putative. Les infractions à penser. À quand ça s'est dit, ce qui moi c'est un majeur et bazaki consentante. Moi tout le bel on t'a ezali consentement. Au vu à l'issue il y a commerce sexuel à bien balé, zeme koti et infraction parce que ça majeur ezali consentante. Tout les cambo le bi que les cambo ya moto ya autour les cambo ya que moto soki avant les cambo ya soki moto a sali infraction à kanisi que il y a zali la faute. Dans tout le monde que soki moto a commettre infraction ou à poser acte où il y a des infractions. Et que,
cas spécialement les Kambo Nyongo. Tozongerango. Ce qu'on utilisé général, colonel. Le bazala, au salango sur plainte, et qui a une mission à l'État, il y a quoi entendre, oui. Au sein des plaintes auditoires, c'est une forme régulière, il y a quoi se plaindre. La police, la parquet. Il y a une de qu'on a vu dans un général, au colonel, la génie civil, au azalis général, la force navale, au tindi, ba kangi mutu. Il y a que ce qu'on tindi soldat a utilisé pouvoir naïe, au y a un major. Bako kanga major naïo. Ezali au commettre infraction, il y a incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi. Comment peut procéder à la loi? Bon, quand on bosso yo incitateur et puis ba kangi colonel incité pour asa au PJT, asa magistraté, mais à utiliser pouvoir n'a péter à tenue à kanga à intimider. C'est-à-dire asa incité à favoriser incitation à la militaire et à commettre des actes contraires à la loi. Moto ya fund a utilisé soldat colonel de colonel général a commis un statut militaire a ressemblé sa manaba soldat donc so otini colonel à ça arbitraire so ba kangi colonel ba kangi yo ba ressemblé ça na civilité ba ressemblé ça pas ba soldat parce que auto militarisé le fait que utiliser soldat au militariser comportement au côté na katia régime militaire. Ba policier na détachement to komi na suka ba policier ba na détachement on vandi boy policier mo bazo kengela mutu moko X mais ba policier wana ba lingi ba to ba leka côté to sali erreur ba kangi est-ce que policier na détachement akoki pe ko kanga mutu to akoko ma pe PC la kangi pe ote mutu kana uti ko tuta mutu ala ni akanyango policier za na détachement azana détachement azana mission précise mission ezali ya que aina détachement au kengela mokonzo batindi azana ko mususu de mais en tant que policier akoko prévenir commission d'infraction mususu à cause de la fonction préventive, fonction de prophylaxie, et non fonction répressive, parce que Azan ni OPJ, ni magistrat, et puis Azan a détachement pour aucun grand compte. Azan a pouvoir te à Kangabata, comme tout le temps, oh, Koufia, Boutou, Koufia, Ndeni, Tombola, yo, Yaka, Poste, Azan roulage, et puis il a aussi un abattu. Ce qui monte Azan a tenu à roulage, à tout le monde a un rapport avec Moutouka. Je crois qu'on répondrait. Donc, comment ça, ceux qui te non, il y a une police et il y a un coach qui vient un peu en appui dans le roulage pour ne pas comme non. Quand on n'a pas la tenue, en tout cas, la compétence d'attribution, aux aïeux roulage, jamais au coco violer spécialité de fonctionnement, spéciale compétence, au comme un roulage parce que aux un détachement. Donc, on a que les policiers ont un détachement, aïe kokengela. Donc, ce que c'est le champ limité. Champ limité. Ce que c'est une intervention, c'est une intervention. À Rousseff, on est. Batengo kengela, yo comme na mutu comme bundina chauffeur à Bambio clé de roue, Ozoki, yo peut bêter massage et comme on est. Et puis la plupart des policiers bazo ke na banda kulelo yo ke na détachement pour na kengela mutu, mais moi si à mon kondina yo ake wenze. Azo memiso panya mbisi, bele bazana zando policier na panya mbisi, koto asali fila matungulu mundu ki alati yango boazo ke ni mbango. Ozo gata soni te puis batuni grade bo capitaine osibi panya mbisi koto za na fila matungulu batio na mutu na saka semul na mundu ko lati bozo ki mambango ozo kanza lweza entraînement ki bomango menzoka soni na miso abatu bo pesa musalo aux valeurs mutu na muta garder bande na yo. On termine par ici mandat d'amener na mandat de perquisition parce que na koma omona likambo mandat d'amener bato bakoma ko photocopier ngo muta photocopier ala na c'est to luka pecho na tsala mandat d'amener ba moni okoti na kata ndako ba sauter na mur balando tina kata ndako tozo luka e to kangiye limite ya mandat d'amener za wapi selon la loi. Non, limite à mandat d'amener ceux ba c'est moto mandat d'amener ba ko zelaï sokabimi. Mais on peut aussi étendre que ba koti na le pan on est ba moni à le pan on a des bandes ndako. Bonjour ba la kisi ba ko zoye na di bande ndako. Bazana ndingisa okota na ndako te. Soki mutakoti na mandat d'amener na ndako fo kanga ndako. Ko benga ba continuer ba ko zoye ndolo. Balamo. Donc mandat de perquisition après sûrement une procédure, il y a que beaucoup sur place, il y a résistance, bah c'est des procès verbal, bah zongi, et puis bah c'est des mandats de perquisition pour recourir la force. Ah, ouais les arabes. Attends à 100 mètres au Hollande. Mandat de perquisition attend assez à 100 mètres. C'est-à-dire au-delà assez à 100 mètres. Bah au Congo ben na ketch bah bendio penabo. C'est perquisition. C'est-à-dire bah au tinda bah fuyo n'importe quel endroit au Rosala. Mais mandat d'amener, au moins quand la fenêtre, quand il porte bouquet ben la fenêtre, au tient ben la fenêtre, bah yi bah il va le banaut, quand la porte.
yo na yo na fenêtre yi tu mona ba ko parce que non bon eza mandat d'amener soka bia koto acha le boko na kati we soko zu le boko na kati a violer mandat d'amener le boko sort nango il faut ayeba comme na cas de sim défense ato buka yango parce que alinga kota au-delà il y a limite il y a mandat d'amener à cause ça le mandat de perquisition alors ça le mandat d'amener oui que peuple a encore têtu bon to sili likambo viol makambo viol ikamuke komika ba violer ngai o simba boy bana na biso ya basi ebele bazolata bazo violer déjà bana mibali mwana mwasi ataza muke meloko na ye elateli na ndenge ya lateli a s'exposer déjà atiki nzoto libanda mwana mwasi azola teloko epesi mukolo ya petit alati loko na se loko ezate soutien te na se loko te otali forme ya nzoto bilambe ezui déjà badanso bana bazobina mikolo nyonso ezaka musique moko eza lokola misala mbetu me bache rythme bon quand est-ce on peut parler à viol nini non viol d'abord pour tout que tous à mwangonga poto sudo mona ezaka te ba violer moi c'est mobile to bana na cas ya mineur moi na mobile ya mineur à cause la peut violer donc maman moko ya 40 ans à cause moi na mo ya 15 ans à salicier par rapport sexuel et ça viol. Il y a aussi viol entre deux mineurs, moko majeur, moko disons deux moko masculin, moko féminin. Viol entre bambali. Donc il appartient à deux familles. Balo bakara que moi na bino ya mineur a violé moi na biso, moi na bino peut a violé moi na biso. Troisième acception à viol. Viol est comme ça matina montoza majeur parce que ceux qui montent moi la moi si azali mineur, to moi na mbala azali mineur. Ayemoka benga ndima kite mwana mwasi azana 18 ans te azana droit kondima te ata bengi yo abondeli yo asombeli yo ntaba atindola pour promettre ngombe abia ko bima ngai soko bimina ye eza viol ata ko bima kaka te soko bengi ye olongoli e bilamba obani ko sala obani ko produire ba acte ya ezo memba bino na ba rapport intime et c'est déjà commencement à viol même soko tika ka musapi na yo na tana litoyi atana zolo loi na biso et prévoir que ba orifice nyonso mutakoluka pour des raisons d'attraction à sentiment charnel ezali viol donc ça là que le côté j'avais c'est pas tété so aussi bien na nzoto na bassin na ye aussi bien na nzoto na makolo ezali déjà commencement exécution ya viol so kazali mineur ata bondeli yo ata kabelo téléphone simba ngai na suki ko simba ete ezali viol parce que yi en tant que mineur azali na ndingisa ya kondimate la loi ne reconnaît pas ce droit là d'accepter d'accorder de dire oui alors so kazali majeur mazali consentante ou consentante il y a viol mais comment on appelle dans cas aussi que mutu moi sina mobali bazali na libala obalobaka est-ce qu'il peut y avoir viol au sein de libala je crois que va te rebelango ta prochainement mais pour l'instant sango na que viol et zo communauté moi fond de commerce na batebele parce que bato baza peu prudenté moi si wazana 18 ans te ale kanza na yote moi na mobile za 18 ans ale kanza na yote majorité na biso physique na le côté notion majorité physique et côté na mboka na biso te ataza munene mulai soko za 18 ans te soko meki okosala makala même si okolali na yete le simple fait kaka osimbie na nzoto ata soko zu musapino koti ata na zolo na ata na litoyi il y a viol parce que ozulu ka obenda sentiment à travers l'oreille ou à travers ba canaux nasaux c'est-à-dire canal nasal ozulu ko attirer plaisir so ba zuyo okosala 20 ans mais ochaki mwana batu musape na zolo to na litoyi batu ba benda matoyi bena matoyi soki monto ayeli boso na bolingo batu asalaka eloko ya liboso mwana mwasi olingi ozana carte na électeur otala soki azali majorité mais ba débat sur ya que mutakosi que aza majorité na carte électeur to le belango sima quelles sont les conséquences de droit pour le moment to soki wana ke balapa mwana mwasi ya muke mwana mbala muke akoki kondima te ke bosa na yeba ba bolingo soko meki atana ko simba ya pamba okolala na ndolo okolala na makala très bien soko sali église sala kacho ba frère atetu bakangama yo sali hôpital au sali pe cimetière ba malade ba bobika te fu bakangama blanc plus blanc que neige blanc plus blanc que neige lavé dans le sang de l'agneau je serai plus blanc que la neige
ekendaki au Capernaum akutani na bayekoli baye pe alobi na bango boye bilange kolaka na mai mutakolaka na conseil mais boye bake loboko to cicatrice ezongaka pota mingi yango nde bakatelaka lokolo osengi ba pardon bambale belé mais si vous continuez na même problème à un certain moment vous allez obliger vous allez élaguer kimia na mabota na bino tokutani mbalo ekoya pour le même travail bye bye. Bouyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activer yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. L'UBC, l'université belgo-congolaise, ouvre ses portes à Kinshasa. L'UBC organise 4 grandes facultés. Sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, faculté des droits, un terrain de plus de 100 hectares, une télévision moderne, une bibliothèque, une salle d'informatique et un cabinet d'assistance juridique. Et tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats. Inscrivez-vous déjà, rue Louosi, numéro 11 à 13, à Kassavobo. Téléphone, plus 243 81 60 00 634. L'UBC, sciences et culture de l'excellence. Celui qui va faire encore ça, il sera puni. Je suis puni. Attention, toke bana ba crème mosusu. Bikedi. Tout ça c'est la cré économique ekomeli. Et si la kapamba pamba te, et salami na bana mboka na qualité pétalo ya malamu. Pour vos commandes, appelez au 084 31 24 947. Livraison à vos établissements. Cré Ekomeli, cré ya bana ya mboka pour l'enseignement ya mboka. Monsieur Mamadou Siribé, où est-ce que tu es venu d'abord récupérer mes contenus. Il y a une agence là, je sais pas. Agence de douane. Agence de douane. Quelle agence? Louvounou Export. Namatadi bayo kakombo Louvounou wana baluka motona bakangaye. Kokende gauche à droite, tu adresses zeka moko. Awa zena matadi. C'est vrai. Avenue Major Bango. Okay. Numéro 6. Blessing Business. Agence de douane yesolo. Kende na adresse tout na bana matadi nyoso tout baye bien. Bango numéro 6. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Jonker. Oiza, agence en douane Blessing Business. Nous allons pour le dédouanement et import et export. Solution à qui est les alliés Blessing Business. Maintenant, les solutions est venue. C'est quand on est ici à la Walla Village. À Tikala Walibel. À Yébisewande Kunangana Bamako. Blessing Business des solutions. Vous êtes à Dubaï, vous êtes au Canada, États-Unis, Europe et partout. Agence de dédouanement Yangoyo, Blessing Business. Vous avez posé à dédouaner Biloko, Yaka, vous avez un point à quoi deviner. Rapidité, sincérité, ce que vous avez livraison à domicile. Partout, place aux alliés. Vous avez un matadi dans l'avenue Major Vang, numéro 6, commune Nzadi. Non loin, il y a Noguera. Numéro on a vu ces alliés 089 98 33 087. Blessing Business. Agence ya douane ya sûr.
Après 4 mois d'état d'urgence sanitaire, nos frontières sont de nouveau ouvertes. Quick Service vous offre un méga promo familial du 5 octobre au 5 novembre 2020. Le méga promo est disponible pour les pays ci-après: le Canada, les États-Unis d'Amérique, Dubaï et les pays Schengen. Hâtez-vous car les places sont très limitées pour toutes vos démarches de visa pour le Japon, Afrique du Sud et autres. Immobilier national et international, service passeport, vente des billets d'avion international le moins cher, assurance voyage, facilitation de l'obtention des documents de voyage, bourse d'études. Contactez Quick Service au numéro 10 de l'avenue Wagenia, immeuble CTC Shopping Mall au local 31, Kinshasa, Gombe. Téléphone plus 243 82 0090 008 plus 243 84 40 90 666. Quick Service, c'est la rapidité, la ponctualité et la serviabilité. To everyone under the sound of my voice, I want to remind you that God loves you, that God cares for you, that God is in control. The enemy wants to change you with fear and doubt, but the living God says that I have not given you a spirit of fear. I have given you a spirit of love and of peace and of a sound mind. Nothing can stop the will of God, not even the coronavirus. Hallelujah. In the heavens, on the ground, everything is subject to live forever. Forever you will be the Lamb of God on the throne, because you accepted to die at the cross for me. I wanna praise you, my God, you who redeemed me for God. I adore you because you're worthy of all praise. I came to adore you, I came to celebrate you. You are worthy to be praised. Jesus, King of glory, oh yeah. Forever you will be the Lamb of God on the throne, the big winner who sits at the right hand of God. You receive from the Father a glorious name above any name in the heavens, on the ground, on the ground. In the heavens, on the ground, everything is subject to Him forever. In the heavens, on the ground, everything is subject to Him forever. Jesus, He freed me. Jesus, He heals. He can do it for you, my friend. By His power, by His presence, He can touch you if you believe. In the heavens, on the ground, everything is subject to Him forever. King of glory, in the heavens, Jesus, on the ground, everything is subject to Him forever. Jesus is King, Jesus is Lord.